bonsoir, bon après-midi, ça dépendant vraiment de l'heure que vous nous suivez partout dans le monde, nos très chers abonnés de l'Éco RDC. Quand on parle de l'Éco RDC, on voit le boss et Jean Thibauti Baba que je salue en tout cas, papa, merci pour la confiance et belle opportunité, mais l'autre personne na kati ya Éco RDC. Bandeko balandi ya Éco RDC, en tout cas, merci pour la fidélité, na bino bozala na on chaîne na biso, merci pour la remarque, na bino bozala biso et ça la biso kaba. Bien pour nous améliorer prochainement. Si vous mais ça n'a pas ce bon monde journaliste à Éco RDC n'a pas venu de ce qu'il s'agit de télé-réalité il s'agit vraiment il y a une surprise il faut surprendre des stars na bino moko au boyebi pa yebani pe mingi star minene mboka na biso vraiment na kombo ya Gabriel. En tout cas, maman Gabriel a évité qu'elle ait côté là et tu as déjà côté là mais le lot vraiment a évité de côté là et il faut surprendre il y a une surprise. Alors sans plus tarder sur notre déjà au benga et a pegi walongo pour nzala o photo qui est vraiment na permission ya pegi walongo sur le qui déjà au benga na ba position na comme ça to kende kokote la et na nous to surprendre maman Gabriel biso là non nous alors nos très chers abonnés na luka déjà numéro à maman Gabi to benga to ba ceux qui positionne na so kaza wapi comme ça c'est deux forces. Toi qui ne connais les surprises naïe. Voilà puis les souvenirs. Allô. Allô, bonjour maman Gabriel. Boni. Et ça, Grachela, Éco RDC, journaliste à Éco RDC. Ah, bon. Ah, naza bien, bon, oui, maman. Ah, tu bêtis moi tour bako. Na to ebite ozana no wapi yo? Nakauka. Puisque naza pe na mpegi wa longwa bakote pe ka bakauka na to nto beta moi tour to ya tala oponza la forest ko lambi. Ah, nzala makasi na moyo to tambo na pegi to liete yon to to ko telo mwandambu soko lambi to lia. Ah to ya. D'accord maman to ko mana. Ok d'accord. OK. Ah, très chers abonnés de l'Éco RDC, moi tu vraiment ko benga déjà maman Gabriel donc a évité to yo ça les surprises vraiment et lubu to ko surprendre na lubu surprise a évité sans plus tarder na pegi to ko ko na wenzi tout ça na wenzi to comme ça to ya na donc pour lubu surprise voilà vraiment na choix na biso to somba bilo na biso na wenzi comme ça to ko nango to ke ne ko surprendre maman na biso a yebi ko tout ke to ya kotala e pegi walonga to ko ke na déjà wenzi po moyo déjà na baton samedi tala kaka so to ko ke ne wenzi vraiment. Vraiment to style déjà wenzi malgré maman ebisi biso to ya kolia mais to mis rapidité to sombi déjà biloko toye biloko déjà yango yo biloko to sombeli et ebite maman Gabriel ceux qui biloko to sombi vraiment ekoki ozangisi ai ozangisi ai ah ozangisi matungulu ah tika boy na pilipili ah to somba na kwa pe to moni ba teka mwa biloko to bakisa kaka na musabo sana basomba donc ai ndezangi bo comprendre kaka na litungulu na pilipili. Mais sinon ça va fumbo na bisoka. Ça va. Ah, c'est quoi neni santé. Santé déranger moi mon cœur. Na comprendre te ba Nicolo ba tunje bazo bela bela o. Lobi na zali na bien na comprendre te. Lelo moi na uti hôpital. Ba pesi nga kiso ngo mona otoka. Ça se voit. Ah, comme ici, moi été. Mais sinon, qui moi bien par rapport à na zaina tongo. Nzima été. Eh. Par rapport à l'arabe, hein. Na mona ki on pa ndenge. Siko mikolo ba tournage ndeni. Ba tournage ça va. Oh, tourner malgré confinement oh. To tourner la biso, malgré confinement to tourner. Ah. Bon, ce qu'on les capé déjà na Éco RDC maman Gabriel. Ba répercussion na ba émission les cas ezani. Ozoka ba appel et ba qui sont un plus na carrière na yo. Tonde. Na sera ba appel, oui, na sera ba appel. Ba remarque.
bon ba remarque ça na zwa kité ba remarque pa na zwa kité po na lambela ki on penda ndenge ba lambaka même elubu ya bikolo na lamba ipenda ponda musaka pa ne ba lambaka au contraire kutu to benga ngagabie opesi biso posa ponda musaka do ba ndeo na ba mongo quoi baza kobenga bazoloba opesi biso posa nzambe bongo. Ok, d'accord. Suko, olambela biso fumba ndenge nini? So que dire expliquer biso? Siko nazotia fumbwa fue toka. Fumba ngoto lia on a ni loso fufu na kwanga na fufu ça dépend ka o bino boliaka chef de bobi bolinga fufu net nga ka kwanga peginde pegi so lia fufu to ebite fufu na osala ngo kwanga na fufu. qu'il a vraiment maman temps à ça la msana ye alambela biso fumbwa taka to surprendre maman to éviter mais ça va c'est le moyen facile te prenez le facile j'espère il est le facile na sepeli kuto parce que batu mingi ba yeba kolamba penda fumbwa te c'est ça c'est ka fumbwa atie ça va profiter pe batala tala tato zelaka babiloko ezangi zoya na ba moyo bosa nisinga na ba ai moyi te moyi leki makasi ba bobo ya kuto filmer na wenze wana na ba confinement pe ba boyi to filmer na choisate bon mokonza mboka mutalobi c'est ça to respecter ka mibeko chef de respecter mibeko ata yo za nani faut qu'on respecte. Faut qu'on respecte kaka. Oui, ça doit y avoir. Ah oui. Et ça fait qu'on a bien abisso. Na ba maladie au Covid. Ah, tiens, on a la ba poso. Malgré mbisi moso e dindi. Moi, était mbisa munene dindi. Mbisa munene dindi. Aïe. Mais on l'a quand même court. Ya na longa mikoa mais mutunde la chaka bongo ba msu balinga na bango tia mitu te baloba eza bololo comme ça blo bololo te rien bololo ya nini zoto aba to ba salté wana koli na mbisi zoto aba ozala mungala mama ngabuye 100%. Ndeko nanga vraiment mungala ngapi na mungala mongo wa mongo ngala mongo mongo bokote ngasko ya mokoto yo ya mokoto ouais na ba apôtre bolia na ba apôtre bolia misanga asika muna na kaka c'est déjà pour ça pegi nandima epe atekena ko okokolamba nandima ete biso kuti toyebi te est-ce que maman azalaki tournage te boye
Toi douter mais si tu bengi de l'autre tourner t'es on a tourné ils allaient pour la émission surprise na mwamba na sombi bien j'espère sombi bien et mon abeleke belé le roi l'homme sous et au sombi bien Kuzaba mongo iliaka pela mbisi china mtu somo somo elenga mbisi fo aussi ça monte na mtu china mtu mystique siko namoni nasombi pe huile te huile ezali osa jana huile nga mona sombi te na se rappeler ka siko en tout cas nga vraiment vraiment ebosanisi nga bilo ebele pene eza komanda pays na lela fumbwa makasi toyebisa kaka magabu yalambela biso fumbwa bino bakongo balingaka fumbwa makasi biso mpe toliaka bafumbwa biso mpe bamongo toliaka fumbwa pena babiso kuna loso eza vraiment bilo ya bakongo sikoyo tiaka oza mai moto na tokisaki yango ok tokisaki yango bino bozali nano distrait nasi nabwakaki mai asokoliaki yango mpe susu toko bakana eluku surprise ya mama Gabrielle donc alambela biso vraiment fumbwa na buya pegi mapena lingana nga fumbwa donc ileka makasi sauf kaka na bosani bilo musubo comprendre ka ba moi makasi oyo ebosani singa babilo ebele mais tozokoba na tolia vraiment biloko ya mama Gabrielle azolambela biso malembe ezangaki vraiment yango tosobakisa basi biso yango j'espère que bapipi basombi eza ya bien seki o bapipi pede onalingaka mpenza ya orange yango nde epesaka solo kitoko na biloko yango nde soki ozolamba ozoyoka mpenza fimbo abakisi na matungulu na ezangaki vraiment yango yapesanga okipe mokili molai osali ya nyonso tu te biso mpe bamongo nyonso nakoboma yo kasi na pipi nga kuna nayoka pipi te nayoka pipi na mesana lamba na pipi nga pe
confinement bazombale bovana ndako makasi garçon mokabelela tolembi ndako mpe babakisi état d'urgence babakisi état d'urgence oyebi en te 2 semaines lisusu 15 jours kuna na poto awa na Congo président Fati mais babaki oloba le 25 août nde fa badéconfiner plutôt mais jusque là babakisi sous 2 semaines. Pourquoi? Oh malade continue baka ekomi ebele nata eza ebele maman yo ndima o te na classe mama fort mais c'est qui fait malade wana existe ezali mpe eza nango oti bakomi kobakisa bajour boye seki eza sérieux bato bazela bafete babarefoboyi prison mama oyebi prison nayebi yango te pardon motu nyonso abanga prison makasi yango mikolo esala bajetmupuna mpo baka prison te mama oyebi prison moko talingaka prison bato bazela bafete oyo baterase efongama mai eti anniversaire na osambo ya pegi mutu te sara ti bajoin kaka mutu te mungwa kisi onde ezotokisanga bongo bien maladi ezilamba yango kudu moto epesi oyo ata force makasi natongo nakoki te kaka nakokobata kokumba bangi na kokumba pamba seki ezali na bon grave nabengi nevie na ngai pegi toa na chance sinon mama vraiment alingalambela biso te nga na binzambe te pa bikende opema ngabi ndenge opema bato ya bato baza ngabi osanga malema oliata funga mungu onga moni te abimisi Sarah, nous-moi. Pour tout au PC débité, là, non, c'est 3000. Santé ambiente. On va nous faire faire avant pour rater un peu comme ça. Allez, maman, tout le coco. Sexy. Pandi tout autour na kati ya biloko rotuta. Na kati ya biloko. Ah bon? Ya rotuta déjà. Ya rotuta déjà. Ni na épice. Yoka na ngote. Yoka na ka, mabolelo bolelo.
tiki na solo donc po yo quand te faut tout on a bénéfice maman quoi te ata poti mobimba mais le quoi na tuta na préféré kana tuta OK parce que moi tiki na tuni bino bolia pilipili c'est pas des problèmes quoi oui musique donner ça dans la vie na bato bakufa badeklaraka miziki yoka silengo nga nzambe sama batikanga mpe kuna boye waka mayo yo kuna boye fungo na kiboyo Sarah nga pia. Kolingo tumba. Pegi anniversaire no faut fêter en Canada parler hein. Ça va bon mboka. Allez. Pegi maramwana té. À plus de 20 personnes dans ndako kana. 15 jours. Ba joie ka doctine na joie l'église. Ba l'église. Pegi anniversaire il est kigable maman ba déconfiné donc continue à mon. Quand anniversaire na mon a 4 le 31. Yo boss ana. Bon non qui pinga na fête na ngata. Yo to ka ni na fête. Ngana ki fête. Fête ka tana ndao. Non fête eh. Bon trop parler kaka j'ai des secrets, je des secrets na ndao. Trop de idées. Arrive me donner na ndao. Comment confinement. Bato balembi na baba kuna ofetaka feta te na kuzu hein babiku baba terrasse misu c'est ça la sala na ndenge esa na kuzu balembi na baba balembi sala na congolais amuna ka moyen te balembi na baba esa la sala na mais la musique ndezo beta te
mais ça peut m'aider, est-ce que bakangi le bon mikolo faut banga prison. Mikolo prison ne bakangi bon OK prison. Makamuti. Faut banga. Molobi prison. Likama prison mikolo Prison de prison. Ndo kata na tomate bon ekoma msielu te. Je te prenais le mot rapide. Oh, l'autre toi non, pardon. Tout ça, maman, je suis surprise. Ah, mais je suis comme un fou. Voilà, ça sort. Maman, comment est-ce que tu as biso mais puis ni vraiment tu as la carte bleu je baye na kata fumbwa avec détail ouais na kata fumbwa na tie ndembi ai bitungulu na tie pilipili yango juste yango wana kaka na tomate ya mbuma eyali nzanza bamsu balambela na bango yango te fumbwa batia tomate ali nzanza babi ekomisa yango sukali fumbwa de eza sukali mwamba de ya sukali okima sukali yango mimi nakotanga bwaka tomate ya mbuma te nga bongo te yango mona fumbwa bakideli bayeba kolamba bango ebele bazali kaka fumbwa azwi kaka mwamba atie omona yango kaka tiatia ok fumbwa mpe eza na beza episi ndamba demi-boîte demi so tie mobimba komisa obisa mobimba namoni osaleli poivron te eza vraiment important te awa bato mosu bapepa tia suna poivron c'est bon déjà c'est bon nazwi nzungu na ngayo ya otokama yango kuma épices. Et disais là, maman vraiment avec ma détail.
Sarani nango kasi ezwi moto. Ha? Nambata ibe. C'est les âges. Bato mosusu vraimen nde balia Ya, yesu lo ko ba